qu'on se faire voir, c'est comme si on est dans Mbongo. Tu vois la bino, ma sorte à tableau, nion sur la Davina, tu vois la bino à TV. Hein? Bino, on est sakana batou pourquoi? Nous te quoi la Davina, ça n'a valeur à si la tête. Ok. Si la combi da coco moubangue, calamita do simba njete, Davina dans la fleur d'âge. Comment on se mesurer? Si la combo ta Davina. Voilà. Oh le bon comme ça. On bota Davina. Ok. Oh le bon comme ça adversaire ya Davina. Oh le bon se mesurer na ye. Davina cause si la cause a coco pas Davina. Ok. À cause appelle maman aboti maman à Davina. Osomona. Mais bolingi comme ça moi na batu lokola. Comme c'est la chose. Voilà. Comme c'est le moment inutile. Bon se mesurer na maman coco si là. Ce cas comme critique mozo mituna ya aza américaine, aza française. Voilà. Tu es tu as belle na nationalité nini parce que babiloko belle façon ça là je ne sais pas. Ata ba maman na biso bo mengo. Ba mabele ba na poto, ba maman na biso bipendu, ba maman na biso alinga, baza ka fier na belle vie to ba mona. Moi non le théâtre na biso lala ki boye. Tu as ki biso ni en tout cas Jesus, on est même non mais loin. OK. On est même on a gindi janga. Oh ana mamini amana ruma biso ni so tout kaka. Il y a trésor baka bandi. To jouer à tonalité ndenge mon côté. Papa Ibuto to jouer na film o ya makasi Spiritus. Spiritus ba on a Marie-Jeanne. T'as la film wana, film est bêti presque 2 millions de vies. Ouais. Papa Ibuto. Soki papa na biso lianda a joué kuna. Toi joué 2 films, on a dit 2 films. Casting et senga qui est. Voilà. Tant que vous avez la famille, Niboto se retrouver te papa Ibuto. Ozaki famille Niboto atteint. OK. Papa Ibuto bané pour défendre collègues na osa makamba malamu. Papa Ibuto mon eloko sali. Il a tellement sonné mingi pour na yo hein. Voilà. Ngai vraiment na kokoki ko vendre la hôtel na tout bordir te. Na kokoma niveau na parce que na niveau na ba jour ndambo na ba mois au juin na bela on peut ça le meilleur. On peut ça vraiment le meilleur nous na katia bela. Il faut vraiment tous la reconnaissance ou reconnaissance c'est pas na yo. Mais yo nous a reconnaissance c'était envers belle vie. OK. Mais les comment na 16h30 betika ka pouf belle vie kandi. Belle vie Zela mosusu te na kolanda bobele senzela na yo ya nana la kisanga zela ya solo bobele yo tala même n'importe qui te ko na batute tant bozo reconnaître valeur ya icône bwana na mboka te alors tika biso ba jalelo na ye to comprendre valeur na ye. Pourtant, tout le monde déjà banal 2000 combien? Et ça, le président fallait poupa. Allez, doumi. Mais fallait aller dire sauf tabou fatou bolingona yo bolingona. Ozomona. Mais le siko awa. Tout ça, c'est notre robine va doumi wana te. Jamais. Le to komika nini oh na linga ki na souffrance ki négligence c'est belé. Na ghetto ata na guichet wana mbota likaso esili. OK. Oyo lelo bana mibali bazofinga ye oyo lelo bana basi bazofinga ye mpona nini azosala makambo ezomona na bato boyela biso écriture o belle va aza nango nani aza na écriture ya kitoko koleka belle pour le moment na Congo bozo reconnaître écriture na ye o écriture oyo ntango azalaki epa major zolozolo abanda komba filme ya kitoko mais bozo reconnaître valeur ka écriture wana ata bozo reconnaître oyo ya bela te mais ntango bozo reconnaître il y a Major Zolozo, mais c'est la même personne. Voilà, très bien. Moi, $200, supposons. Na tableau, on a $200. Na filmé. Ce qu'on tourne aux $200. Pas maintenant, si on a mon économie $200, alors on bon la ngopé. Si.
ozomona okobongola ngo mpo kota te ngai butu nazuma desa na desa ona koluka mo eloko nini yango wana nasala nango ta ebotela nga ata 3000 komona nini tout te pamela moni bato bazalaki azwi bongo ebele alie bata masanga alie po ayebi ke elobi ozwa mosusu économie bata masanga ozomona akenda bar moko akanga ba bamoni na ye tobe ye wana asali plein bamoni na mogilagila bamoni partout na sms bamona partout akanga maza kose rendre compte te mbongo wana soki esili lelo ozala na posa mbongo apoko yo koloba nike na bela kobimi na eloko te yo ninga obima na nini na bela kochite dossier oyo ya Davina Apwa oyo ezosila te oyo kotraite Davina Apwa ndumba ti na niveau oyo pourquoi Bianca Zanga Pamela obi mama Davina aza na sa mabele soki azalaki amona valeur mwana ye nayebi te obi bato kwa badavina ntango naomona bato kwa bayagola aho Davina aza makambo te Davina aza ndumba Davina aza bo Davina aza makambo te bovandele 2 mois mobimba soki presque 2 semaines mobimba bo 2 semaines te bana fête à Siena donc déjà 1 mois presque 1 mois déjà bana bovandela Davina moto apezaka te yango na tuna bino boyela biso tableau ya film oyo sila lela boyela biso tableau aussi la vanda na scène azolela biso tokoyela bino ba tableau ya Davina azolela na scène Davina aza moto apasi donc baza bata pasi mais na libana aza kose parce que le succès amène des problèmes, amène la jalousie. Hier je pouvais dire des choses à moi, mais aujourd'hui une chose là, il y aura pas de problème. Mais bloc na tout dans le bananga au kala. Tant na y banarité, mais t'as ce que le lot n'yonge bande bon quoi problème. Davina sa kokota. OK. Si la za mubange. Davina za na mwana mukie. Beaucoup mo sa nani Michou faut botia na Presley. OK. Si. Michou za na valeur ba Presley. Pour Ocha Michou na Tegra et Simbata. Voilà. Ocha Michou na Maria. Ocha na Siana. Ocha na Anyo. Ocha na Keti. Ocha na Kenny. OK. Ocha Michou na Sylvie Sek. Ozomona boluka anniversaire asila. Boluka anniversaire asila Davina te. OK. Davina za mère koleka sila. Voilà. Davina za mère aza na makambo ya bomoni bozokoka ko maîtriser succès Davina te. Esa bino mampala bozo la vertige. Sorti médiatique nino Davina lobi ya mabe. Oyo yo mama mukolo lokwa ya gola oza lingwele na lipeka oyo finga mwana batamukie bongo. OK. Makambo bino soni bosala Davina salangota. Tandresse yo bokola rafa. Ya gola yo bokola wana bokola teka na Jimmy Bondo bana mikie misilolo yo kene pa ndekola biso banda lo nani tala gombo kimi oyo suka pa Johnny Chakala apo pa désir dende désir ya makambo chikicha cha la place yo mwana moso kenda ko suka vraiment oyo mwana bata leka tala nzela la bino wana te adversaire na ye azwa pe gérer spirité. Hello guys, thank you. Ça se passe en anglais aujourd'hui, hein? Ça se passe en anglais. Ouais, ça se passe en anglais. Oui, ça se passe en anglais. Ça se passe en anglais avec ma très chère Gladys. Yes, English. Only English here. Ozana ba film na bino biso ko na couple croisé na biso bo ngana tika couple croisé on est ko vendre la Copa Davina
na koza la promotion ya film na biso bino koza na film na bino kuna boza botiki film na bino ata analyse ya film na bino moke bosali te kaka ntongo mpo kwa Davina. J'avais vu que Davina a 5 kilos. Vraiment. Davina, tu pèses, tu sais. Oh, Davina, mon tatina, si la zazozo, t'as l'échec, tu ok, t'as l'échec, hein? Et bon, moi, on a makambo. Ah, makambo. Pourquoi vous savez qu'il y a makambo, makasi? Yo, ah, makasi, ce makasi, va vendre Davina pour aller. Ok. Si, bah, comme le niveau, est-ce que vous avez battu à si le obi boza bana mabe valeur asila pas les bino boye barango te oh ba yebi valeur asila te ta la so ba yebi valeur asila ba ko se mesurer sila na Davina te ok ba ko ba zo mesurer sila na Davina te ba on mesurer de Davina ko to Michou anniversaire de Presley ok oh Michou anniversaire tiens mtu no Michou à partir de lelo pour le bara mingi te anniversaire à Presley et à Michou voilà pour agitation Michou jouera nango Davina te ok ta Davina ndenge bana ada on dit solo on dit comme c'est moi c'est mon bal pèse ah forcer coup tout est on peut ça poser si un bon actrice à Zara ou acteur a joué incarner ba rôle nyonso Davina osa lokwa muto osa na Nollywood oluka ba film ya ba turc au total ka ya ba indien te ba indien zo lokwa ba Michou lokuta ok osa lokola ba turc Davina soto memi yo plus loin to komona loko osa lokola ba nani ba Beyoncé ok Davina bo pesa posa est-ce que si la ba tableau na si la vendre pesa ba tout goût quand on reçoit na ko ganga na yebisi bino ngando na sabo na sala kama sekite ka miniature yo so boya miniature aussi le temps nganga ba changa na miniature ya tala yobi goût na okate se ba chenga na miniature ngana ko ka posa na ko ka guso wa lobelanga Soko Davina vandaka na scène azo pesa mutelengi otani ah non Davina umela bravo Davina otika kosala comparaison à Davina ya gola oyaka na TV salité ya gola obingaso na mwasi lokola yo ya gola mena yaka na TV te pa te yalo ba kaza naturel et pas mélan naturel la saleté bon biso to naturel voilà oui to ça naturel to tcheko tata pour les tétés à part moi rouge le côté que tu n'aimes pas voilà ya gola ya ayata mukon parce que ya gola ça la baki to ko ya nango au secours on a ti noir aussi foulard ya orange o mamiki na mutu ndoki to nini oh ok les matchs non so comprendre que renaissance olati yo na kuna olati zwali papa olati na makolochene fili papa salité bon ya gola ça la propre on na TV pour finga Marie Jeanne on na TV pour finga Marina Laba o zata na cheville na bango te ata bana na bango bazo bokola baleki na bango ba lokola yo te na lobiso akuta na Marie Jeanne obeta ndenga beta ki na matanga cheko abosa ni Marie Jeanne ndenga bwaka na kauka na matanga ba cheko biso ba témoin vraiment ngana témoin a changer maloba ti alobi ya beta ki Marie Jeanne ya ba video eza si ba video ezali bona lukango oh obosa na matanga cheko ne Marie Jeanne atombola bwaka libanda bwaka libanda oyo ozonga na porte na kokende te Marie Jeanne alobi okokota wate akota pété azwa vertige akomi okesa bémission 1500 alobi obeta Marie Jeanne yo ya gola yo maso beti Marie Jeanne ya gola na kocha ko na bitumbala nani kana Presley ta ba diverser na bino ba Presley ba junior vraiment parce que Marie Jeanne aza Marie Jeanne aza cher yo za lofo ok yo ya gola za lofo na ba joueur parce que Marie Jeanne aza Cristiano yo ponika lofo asile
Akoma pe munene moko. Asila. OK. Bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision kande toyi sabino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pam Simatondo autrement dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belvi Kandi la patronne en tout cas émission o bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe pas bien kazanga chez moi na suka ya famille Bota to consommer film na biso couple triqué oui couple croisé pardon film biso na couple croisé film kitoko oyo mama Belvi atieli biso bomoni pe Dailina Kenny ndenge bazo jouer na film na biso oyo couple croisé film kitoko mama Belvi en tout cas tolela au fort mama Belvi biso mona toza fanatique no numéro 1 parce que ba film na yo e conseiller ka biso okokoza na problème mo boyo mona te problème oyo na opposer ka et pas nani mais so na yeka na tali film ya mama Belvi na zui solution na ba film na pas problème na zaki nango normalement merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange regarde ngo ma garçon Paris Natacha Gola la patronne je te salue aussi papa Sam Nkonko le nécessaire maman Gina Mabiala maman Germaine Nakacha France wana Blandine Panzu Christelle Seka Bijou Amban regarde ngo ma garçon Paris je te salue aussi en tout cas lelo na plateau nga na zanga mokote na zana Bianca zanga mwana suka ya famille Bota bolinga vraiment ba diyo na biso oyo tellement ezalaka bien makasi toloba ke batamayele na batamayele so basangani basala kama kama mayele bazoba na bazoba so basangani basala kaka poto en tout cas ba sincère condoléances na famille artistique Mobimba to tuko kufela papa na biso papa Delta Force yango lelo vraiment na lingana zo Bianca to mika ko solola ngo moi moké parce que to mona appé na circulation to mona appé na bassin papa Delta Force za lisusu te to bane ko yeba te qu'est-ce qui se passe papa Delta Force akenda pona ngai na bana kanisa ke a voyager nzo kate azaki kaka awa na Congo azaki malade yango na préféré ki lelo na za mwana suka famille Bota to mika na ko solola ngo moi moké no ki sokoza parole mona ngai fongolela nga plateau na yamba Bianca zanga Bianca bonjour bonne santé. Joyeux anniversaire. Merci. Encore, joyeux anniversaire, vraiment. Que Dieu te garde, te protège aussi. Donc, de bonnes choses à toi. Merci. Pamela, santé-moi bien. Et Binzo Tokarama Moukié, Iningana Kime, par la grâce. Santé vraiment, ils ont moi bien, sauf quand ils sont membres, ils dérangent dans les petites choses à dire. Donc, mais ça va. Merci beaucoup Bianca Zanga. To mekana ko solola li solo ya film na biso mariage couple croisé oyo. Ozui couple croisé ndenge nini? Belvi nulle part ailleurs. Belvi vraiment ça attique chrétien na défaut. OK. Et comment na kosa te. Voilà. Mais comment na loba ki vraiment dans makamba so attique chrétien na défaut. OK. Nulle part ailleurs. Nathalie couple croisé te Belvi tio okoma niveau ya ko imaginer titre modèle wana okoma niveau au ça dans le film mais bala na vraiment na titre parce que bato nous sommes na bota ça le film mais titre na film yo bala na te voilà mais Belvi a fait du film titre na film ekende ndenge moko omona to mona daili kuna aza ko déplorer et pas vini pour na comportement pour na mwana ayoza mwana kuna pe Kenny ndenge moko capable d'acosta bona sikoyo
esuka ndenge nini mais maman kota la belle kota la film voilà ota la film ya couple croisé moto ezokende kuna comment Davina a tombé amoureux ya camarade na ye oyo déjà camarade na bali ayebisi Davina abi oza camarade na nga mwasi na nga aza camarade na yo c'est ta sœur Davina aza toujours na bolingo ya nani ya Ada voilà Davina aza toujours faible liboso ya Ada abi na Ada ozo comprendre te misusu makasa koloba eza te mais na ba art Pamela eza na kolinga mosusu mutu mosusu boye akozwa courage ya olingo te akozwa mpe na makasa koloba no te mais par de geste eza na bageste d'amour ocomprendre ke mutu aolulanga mutu vraiment ndenge aza bongo na logique des choses mutu nda olinganga mais makasa koloba na nga eza te yo mpo so oza mutu mpo oyebi ocomprendre mutu osungi mpe mutu yango eloko eza ngai Davina aza na courage ya koloba na Ada yo mpo bandaki komona Davina azalaki deja na miss moko boye ya bolingo otala yo azalaki deja na sentiment moko boye pando mpo azosala ko bakado boye na boye Ada oyo oza mobana mbula ebeta osimba Davina te bravo famille bota oye Poutine umela sikoyo yo moto ozotala filme te mais koto otala bilenge ya filme kota otala bilenge ya filme na kati ya Bella production otala mwana mwasi abundi na batata mikolo abundi na bamama mikolo bamela masanga na bakazi ya libaya mpo lelo théâtre na biso ezwa valeur ezwa sens Poutine umela Pamela c'est pas donné à tout le monde Bellevue wana aza mutu nyonso lokola bato nyonso te aza neka mutu nzambe asala loin de Dieu mais soki azokoma critique yo mozomituna yango aza américaine aza française toyebi te totya Bellevue na nationalité nini parce que babiloko Bellevue azosala je ne sais pas ata bamama na biso bomengo bamabele baa na poto bamama na biso bipendu bamama na biso alinga bazalaka fiere na Bellevue to baomona mwana oyo théâtre na biso elalaki boye tozalaki biso nini atuka Jesus onememeniwa ona gindi janga anamamini amanaruma biso nyonso atukaka ya trésor baka bandi ya Alain Zeta fufu bandi ya nani oyo ya Roger baka bandi biso nyonso atukuna na ndako tozokende bongyo tokende tala banigeria mais lelo koma nango 16h30 ebeti kaka pouf Bellevue kandi nzela mosusu te nakolanda bobelese nzela na yo nanalakisanga nzela ya solo bobele yo tala meme n'importe qui te bosakanaka na bato te ntango bozoreconnaître valeur ya icone boa nango na mboka te alors tika biso badia lelo na ye tocomprendre valeur na ye pourtant tozomona déjà bana 2000 combien eza lokola président Fally Ipupa tozalika ale dumi mais Fally ayeli biso tabu fatu bolingo na yo bolingo na ozomona mais lelo sikoyo awa tozasina ntango bina badumi wana te lelo tokomi kaka nini nalingaki nasouffraki négligence ebele ozomona parce que amoureuse Bianca Zanga aux amoureuse metenga na soldate na soldate gama monokoloba nango nakoloba mpe tout comme mpe nakoloba tout comme mpe nakoloba te nzambe mokanda yebi ozomona siko ntango tozofanda toomona ke Bellevue peut-être elongo na guichet na ghetto ata na guichet wana mbota likaso esili oyo lelo bana mibali bazofinga ye oyo lelo bana basi bazofinga ye mpona nini azosala makambo ezomona na bato boyela biso écriture o Bellevue aza nango nani aza na écriture ya kitoko koleka Bellevue pour le moment na Congo bozo reconnaître écriture na ye écriture oyo ntango azalaki epa major zolozolo abanda komba filme ya kitoko mais bozo reconnaître valeur ka écriture wana ata bozo reconnaître oyo ya Bellart te mais ntango bozo reconnaître
Bianca, il y a Major Zolozo, mais c'est la même personne. Voilà, très bien. On question peut la poser parce que Bianca il y a 2013, na Bianca il y a 2014 ou 2015, Azaka Bianca mon mais il y a bilo moko ils la moi différence ya si, mais Nicolas pour les moments Bianca 2016, il y a sans tabou. Mais Bianca il y a 2024, il y a bien la production. Voilà, Bianca toyebi ke ba film Bellevue ba ndeko ko mais pas Major, ba ndeko ko bien. Mais lelo pe ba film o bango bazo préférer à Major que ya lelo. Pourquoi? Parce que lelo monde est développé parce que ba site na style de jouer oyo ba jouer lelo ezaki ba ndenge mona oyo ba ndeko ko mais pas Major. Mais oui, et pas Major. Et pas Major nazaki na studio. Na bana ko préparer, na bana na l'avenir, na bana ko bongisa lobby ya lelo. Major pas fongola ke motema kanga akanga makolote na maternité Major Zolozolo. Abota ki amoni mwana morobo ya muke aye apesi chance. Azokoma. Et lelo Major azaka fier. Il y a Bellevue sur avant d'entrer la film Kalati abia mwano avant d'attendre qui nous makamba lobi je suis fier de toi Bellevue. OK. Ozomona obi pamela na loba notala. Obi nzembo mon papa mso konfia lobi da ayemba abi kosala kokufa oyeba ba jaloux na yo. OK. Ozomona tozoka Bellevue to longo na biso na Congo to comme ça américain. Omona batunde ba banda kolela Batou, ce qu'on a Bellevue, a tourné na Betty Murphy, a tourné na Rihanna pour ma collègue à Bellevue bango. Betty Murphy, ba Janet Jackson, ba camarade à Bellevue. Pour la Kinshasa Bellevue vraiment c'est la camarade. Bazate banguna kaka. Ozomona Bellevue lokwa Yesu, alokwa Nzamba sali likolo na se, asali mokili na famille bota, abengi pe batu misusu boya. Mais ndenge ni makambo nga Nzambe nazo sala, bino basata na bolinga bo copier. Tane nga bwakisata na mabele bon. Olingo yo buka na pamba. Ko komi ko se mesurer na ye, okomi ko lukatine na mama Delta. Tala ndongo za copie kola Bellevue OK. Lelo oyo Bianca Zanga est-ce que yo kolinga ba comparer Jérémy na Bellevue Kandi parce que ba komo lo ba ke Jérémy Chabani a commis adversaire ya Bellevue télévision. Atana chevité. OK. Jérémy aza Jérémy, Bellevue aza Bellevue. Ba koyo ko sala comparaison ya maman na mwana te. Très bien. À cause de la comparaison en athée. Parce que dans la maternité, Bella, Bellevue, Bota, Jérémy, Jérémy, Bota, Bellevue. Exactement à niveau. Jérémy, on s'en a makamouné coup de chapeau. Bellevue, a sa maman, na ya côté ka maman. Aussi longtemps, Jérémy a reconnaître la valeur à Bellevue que Bellevue, c'est ma maman. Donc, à ta basali n'engenio surtout wana. Loba yé moko Jérémy va na TV, a ignoré Bellevue, a fin. Ce que ça na balaison dit à bâti. Des bagons chaye qui baza ba collègue za maman na été ba collègue baza ba collègue te biso tali biso te mo sino ta Jérémy moko aloba ke maman na nga Bellevue yango vanda kana mtu na biso. OK, Bianca Zanga en tout cas tozo kende kitoko makasi lelo tolali tolamuki tomoni comédien na biso ya munene oya sala pe kombo abimisa pe bana o lelo ba osala fierté na ye na théâtre na kombo ya papa Delta Force akufi toyebi te en tout cas totikala kozwa pona nga na tala te na yoka suite mo te ke abandai ko bela bandai ko sabo pona nga na kanisa ki a voyager dikumba la moko papa Delta Force akufi awa na Kinshasa tango zwa ki no message on esa ki ondeni. D'abord mes condoléances na famille na ye et puis na ba comédien ça fait mal, ça fait pitié comment on a papa na biso Delta Force na talaki yango na haute tension et papa na biso Miraki en vous na pesi mbote na talaki yango émission mo asala na papa Delta Force azo kolela il paraît-il batela qui poison. Oh là là. C'est qui est poison. Quand tu as lundi à l'ombi, après l'ombi, habita mutoko na papier l'ombi batela poison 5 fois. En bon? Oui. Papier l'ombi. Na landa qui on papa biso de force. Abi poser l'ombi batela poison. Abi meza passe abi ngana na loko te. OK. Bato bazoka bongo no pamela. Le no président de force nga kufi.
ata chaînette na banola ta munene wana ba sauter ba kopesa yo te ata montre na kitoka banola ta cher wana ekoma yo te bozolinga moninga zala te pona nini ozolinga o illuminer mutu oyo nzamba pesa mutu nzamba bongisa ba séjour na mulai mais yo ningo kata mutu vie pamela tu ozwi poison otie na masanga otie na biloko olie otie na kiti otie na elamba otie place nyata na split oza ko se rendre compte na nini ke bamoni ngai te bakamiso ya nzambe eza komona yo leka atiki famille atiki mama na ye atiki mwasi na ye atiki bana na atiki bandeko ne peut-être msuye azalaki likondi ya famille na ye me boningi bokate vi na katikati bozwa nini président d'État force auta na groupe nini azaki ye moko président oui to auta na groupe bon nanga vraiment na yebi groupe abimisi pe bana na yebi vraiment groupe oyo ye auta te na yebi vraiment groupe auta te na mona ka président d'État force président na yebi moi bana nda mona yebi hein na yebi na si Zulu na pese mbote na yebi papa na so lindalala na yebi dozo ah bon car dozo pe mtabimisi okay nayebi nani papa na biso oyo na bosa bikombo na ye alataka bapantalon minene ndenge alobaka tiaka boye wana nayebi mpe ye bana nebele nayebi mpe mama na biso zozo Cardozo olela makasi auta nde na groupe na ye si Pamela omoni papa atanga le mona naza na succès koleka papa nanga papa nanga otika papa oui papa zaka papa za papa nga ntina vandi boye nazalaka fier ya obeta tolo naza mwana master brimbo autrement dit pede nada ya nazalaka fier nango na ndenge moko boye papa nanga ata lelo na banzonzinge aza na banzonzinge te mo si longtemps aza kaka nada aza na bongo na mona kaka bongo ata aza na succès te na mona ka master bongo obi pasi ni biso to yoka ka ntango babwakelaka maso maladi na mbunzu awa voilà Pamela nga na bana kolala na scène église na obondelaka nga binzambe mwana mobali oyo ayebikisi te masoko azoyebisa biso abi succès lelo babengi yo te me yebaka bakobenga yo nga mokolo ya prince abengaka ngai ya kotourne na Top Vision na satanda nango te o masoko na Top Vision tikala ojouer te mokolo ya Nico Shega abenga ngai ya kojouer na Edo Kaungu na satanda nango te me masoko abisa biso eloko moko abi succès baluka ngo na nganga te abivandaka na sa makolo lukaka nzambe wana abi mokolo ba ouverture koya yo moko okamwa yango mpe namonaka lelo Pamela sikoyo naofanda naotala mwana mobali so mona esika masoko abondela Pamela okamwa mwana mobali alalaka na se aolela nzambe aotalisa nzambe ke nga na eloko te famille ya pasi nzambe obimisanga ta masoko akoma na baniveau moko boye abela azosuba makila ebalela suka eza te Pamela simba kisi te ebongo lelo aza nada yo yo okata vino yo bakele malade na mutu mpona problème ni alinga mwasi na otaza biloko na bino te yango moni nzambe adefanda ye ozomona eloko baprésident delta wana lelo bana bacardozo ti aolela wana aolela te se te aleli papa na nga papa asali nga lelo nazala dozo malgré tout natamboli mpe na bagroupe mais source na nga azali mosisa na nga aza delta force ozomona papa molimo mpe maka na kimia eya nzela na biso nyonso tu moye totia le contrat mpa nzambe eza te parce que touta na mabele tozonga na mabele mais nzambe abi autant fixé na baage o te po eza delta wi aza mokolo aza papa mais age ezalaki nano po mama na aza ozomona pasi nini peut-être mama oleya kunda mama ne me mama nazokunda mwana so nakomi na bapoint wana Pamela naokaka pasi nzambe abi mutu akoki kokufa na se ya 120 ans te mutu akoki kokufa na ba 70 ans te 50 ans te c'est un péché mutu fo kufa na ba age oyo nzambe atia na bible mutu fo akoma nango okata vya moninga mpona nini obinga na kai pasteur azoloba bi bato ngape neye po yebika kena poto ngape nebeka d'État force à voyager aza soutien ça na Luanda boya boy po yeminga ese Luanda to Matadi emza na ekuna nzoka po eza kota ki hôpital po eza kota ma jele mabi okutu ebua kaka etura liboso to beke akufa te nzoka ba beta ki sous deuxième poison mususu
Pour faire quoi? Vraiment. Bien Kazanga, merci beaucoup en tout cas. Et ça n'a vraiment pas si ma casse. On t'aime ma bien la vie et ça n'a pas de foot morté. Parce que oyo ça moninga lelo. Bongo yo lobi ba osala nangote. Soko lingi ba sala ma bete ko sala pe moninga mabete. Lelo président abiso Delta Force pardon akeye tiki bana na ye peut-être bazana bana mike faut batanga classe azaki na venir à moulai deva bana na ye mais vie et katani na nzela ka boy. Bien Kazanga ba sortie médiatique et bimi belé Ibutu alobi alongwe famille Libota parce que a se retrouver ne l'autre côté na famille Libota a kena ye pas Jérémy du coup tout le monde lisusu ba voice bimi. Ba voice bimi makamango ezo kendara ekiti mati et comme ils lisusu ke Ibutu rage au nyonso parce que papa li yanzazo jouer yango Ibutu ezo sala ye bien te yango sali ke a réagir ndengazo réagir bon. Vraiment d'abord eloko no le bana papa Ibutu na sa dessus na comportement na ye et puis na ba réaction na vraiment na niveau na ye après qui jamais ko koma na niveau ko kita plus bas bongo na kiti. Pamela oui, bah on a tout à jouer à tonalité. Mais tu joues à tonalité d'engue mon côté. Voilà. Tu joues à tonalité d'engue mon côté. Papa Ibutu tu jouer dans film oh ya makasi Spiritus. Spiritus, bah on a Marie-Jeanne. T'as la film wana, film est bêtis presque 2 millions de vies. Ouais. Papa Ibutu. Soki papa na biso lianda jouer kuna. Toi jouer 2 films, on a dit 2 films. Casting et senga qui est. Voilà. Tant que vous avez la famille Libota se retrouver te papa Ibutu. Ozaki famille Libota te. OK. Papa Ibutu bané ko défendre collègue na osa makamba malamu. Papa Ibutu mon eloko sali. Il a tellement sonné mingi pona yo hein. Voilà. Ngai vraiment na kokoki ko vendre la hôtel na tout bordir te. Na kokoma niveau na parce que na niveau na ba jour ndambo na ba mois au juin na bela on pesa le meilleur. On pesa vraiment le meilleur nous na katia bela. Il faut vraiment tous la reconnaissance ou reconnaissance c'est pas na yo. Mais yo nous a reconnaissance te envers Belleville. OK. Au moins au moni bola mo belle vite mais au tali kaka eloko mo bondo diembe nango loka comme sango mabe elle va sali mabe te casting film oyo atie Ibutu te peut-être ko ça na ba film mususu pe Ibutu akozala mususu ba film mususu ezo ya boyeto oyeba ki peut-être mususu 4 films mo bo Ibutu falo longola oza pressé na vie c'est pas bien. OK aza pressé a trop gagner perdant. Ozomona ozoliko gagner mingi ko perdre papa Ibutu o gagner trop na mbala moko ozomona yo ka internet na bela rwana ndi ba papa Ibutu ba tournera bongo ya soko zo ata moi $200 mo supposons na tableau mo oza na $200 na filme soko tourner aux $200 pamela soko za moto économie $200 alors ko bongola ngo pe si ozomona ko bongola ngo po ko ta tenga Ibutu na zuma 200 na 200 ona ko luka mo no nini ngo wana na sala ngo ta e botela ngata 3000 comment on tout est pamela mo bato bazake azibonge belé allié bata masanga allié pa yebi ke lobi ozo mususu économie bata masanga ozomona akena bar mo bwa kanga ba mona na etobe ye wana sali plein ba mona na mugila gila ba mona partout na SMS ba mona partout kanga maza ko se rendre compte te mbongo wana soke sili le wa na posa mbongo apoko yo ko bani ke na bela ko bimi le lokote yo ngo bima na nini na bela voilà olingi na bela ko bima net na nini ba pesa yo caché no bana ko ya ko tourner à part ba caché no papa Ibutu belva sunga yo a soutenir na ba lolenge nyonso balobi lisu ke kanda ono sweza parce que abali ba contribuer te Belleville pa kenda ki fête na été auto bala ndé supposons quand no yoka bon so roto bala félicitations OK
eza ka obligatoirement te fête ni to Belleva zala eza nango obligatoirement te oui aza pe na bangagement ozomona pe kaka mso koza ke mkolo teki fête na yo mso mwana tata mwasi ne mama kuti ne kabalaki atika fête ya famille pa yaka ya ibutu ozomona eza malamu te na vie faut tozalaka reconnaissante totalaka mabe te tomona oyo peke ya lobi tomona pe bolamu ya bato ozomona pamela ngai baloba ngo papa Lutumba loba mondela ata rétroviseur mpona kotala motema na biso soki ezangi rétroviseur eza mabe ozomona nga lelo nde navandaka boye nalobaka ngo nazalaka fier na affiche tu nazalaka fier naza fier makasi na nani na mama na ngao nani Bibi Shumu Swamba so na bino ke Bibi Shumu Swamba na boka Bibi Shumu Swamba ni oko décor adana na kosala na chaîne na ye patron na ngai ozomona mais alongwa boss na nga affiche to na bano sala pa na ye ni ona bano sala pe e pa nani tala na bosa mi komba fio musuyi bazaka na Londres voilà balongwa ba patron na nga bakoma ba yaya na nga parce que affiché tout jamais za na Kinshasa azango benga nga mutu azaka za na poto za na Londres na vandi allo Bianca na cameraman to Shilo allo Bianca ne aza boye na vanda kina bi aboya mpia kala Kongo na tela bino mo pamela bosengi ete ozomona bolamu na sa na chaîne na bango tokabwana ndenga mabete tokabwana musame na bonde côté Bibi Shumu Swamba elanga bilamba je m'excuse elanga bilamba onga mona sapanga te asunga ngai na malade na makambutu mais na leka la chaîne ya OK asala ngote ke po basate bolingo moko boye nakisa bango respect moko boye napesa bango reconnaissance moko boye naza nango envers bango yango mone efutaka lelo ti lelo mais papa ibuki otelemi wapi voilà excuse moi boye excuse nga kosukosu papa ibuki otelemi wapi akeno pas Jérémy bonne chance peut-être pas Jérémy Rosoa makambo malamu pas Jérémy peut-être ma porte d'entrée va ouverture peut qu'on y a pas Jérémy tellement tandis qu'on a belle Rosoa ngote MC pas Jérémy Chaban en tout cas ma bonne chance ma bonne allée zambalo la batela lelo ceux qui battent balongwe ka et pas belle vie tant bayaka bano sarabatu teke to yé mais ko quitter na bango et pas pembeni ya Belleville ko kende balingaka monde entier ye ba ke nazaki place bona longwe pourquoi et pourtant na ba chaîne mususu ça la maate Belleva mai OK non non Belleva mai Belleva richesse Belleva cher Belleville les abon tala ko jouer na bela c'est pas facile non lo bano ko jouer na bela c'est pas facile ba chaîne est belé mais na bela so zuka tableau mo zuma kam voilà donc bato ti bayaka na silence bazobondela ya kobondela nga aza na bato ebele babengaka nga na telefone babengaka ngai Bianca akomisa malobo pa mamonga na seki na otanga bimutu azoya oyo mokolo bakopesa tableau te monde entier eyeba voilà batika Belleville na mabe na ye na malamu na ye biso famille libota na mokila Belleville tolinga kaka bongo voilà merci beaucoup tolinga Belleville kaka bongo to s'abonner to partager vidéo to commenter to kene pe ko consommer film na biso kuna na Belleville télévision couple croisé film kitoko oyo mama Belleville acheli biso awa so botali be mission na biso to se bazaka na mafinga te parce que ko finga eza identité na biso te to yaka to sali ba promotion ba film na biso to lobi makambo ezo engager famille Libota en tout cas merci beaucoup na famille Libota la mama chérie à moi si mama Germaine mama Gina Mabiala en tout cas ba mama ya famille Libota yo kake ba conseil ya kabiso soki likambo eza te ke lokwa ba mama ba l'autre là ba otino pe amwana kende ko finga boye mama mukolo azokota na live ya ese ya mida azo encourager nde bazo finga mama muninga
tout se paie ici bas. Bien quand tu comme pendant na suka émission na biso to comme na biso ko chiter dossier oyo ya Davina Apwa oyo ezosi la te oyo ko traiter Davina Apwa ndumba ti na niveau oyo pourquoi bien kazanga. Pamela. Obi mama Davina za sa mabele soka zalaki amona valeur amwana ye. Voilà. Na ebité. Obi bato kwa ba Davina tano mona bato kwa ba yagola aho ba Davina za makambo te Davina za ndumba Davina za bo Davina za makambo te bo vandele de mo mobimba soki presque 2 semaines mobimba bo 2 semaines te bana fait ça siana donc déjà 1 mois OK oui un mois déjà voilà presque 1 mois déjà bana bo vandela Davina moto apezaka te yango na tuna bino boyela biso tableau ya film oyo si la lela. OK. Boyela biso tableau aussi la vanda na scène azolela. Biso to koyela bino ba tableau ya Davina azolela na scène. Davina za muta passe donc baza bata passe mais na libana aza ko se faire voir c'est comme ça ne ba na mbongo to koyela bino ba sorte tableau nyonso ya Davina to koyela bino na TV. Hein? Bino boni ko sakana bato pourquoi? Muto ko ya Davina za na valeur à sila te. OK. Si la comida a coco bangé, calamita do simba nzete, Davina dans la fleur d'âge. Comment on va se mesurer? Si la combo ta Davina. Voilà. Oh le bon comme ça. Ah Davina. OK. Oh le comme ça diverseur ya Davina. Oh le bon se mesurer na ye. Davina cause si la cause a coco pas Davina. OK. À cause appelle maman aboti maman à Davina osomona mais bolingi bokom ça moi na batu lokola bokom c'est lokola chose voilà bokom c'est lokola loko mo initi non bo se mesurer na maman koko si là te Davina sa koko ta OK si la za mubange Davina za na mwana mukie bokom ça nani michu faut botia na Presley. OK. Si. Michou a la valeur à Presley. Pour autant Michou na Tegra et Simbata. Voilà. Autant Michou na Maria. Autant na Siana. Autant na Agno. Autant na Keti. Autant na Kenny. OK. Autant Michou na Sylvie Sek. Ozomona boluka anniversaire assis là. Boluka anniversaire assis là Davina te. OK. Davina za mère koleka assis là. Voilà. Davina za mère aza makambo ya bomoni bozo koka ko maîtriser succès Davina te. Et ça bino mampala bozo la vertige. Sorti médiatique nino Davina lobi ya mabe. Oyo yo mama mukolo lokwa ya gola oza lingwele na lipeka oyo finga mwana batamukie bongo. OK. Makambo bina soni bosala Davina salangota. Tendresse yo bokola rafa. Ya gola yo bokola wana bokola teka na Jimmy Bondo bana mikie misilolo yo kene pa ndekola biso banda lo nani tala kombo kimi oyo suka pa Johnny Chakala abo pa désir dende désir ya makambo chikicha cha tala place yo mwana moso kenda ko suka vraiment oyo mwana bata leka tala nzela la bino wana te adversaire na ye aza pe gérer spirité oyo bino bokokotisa na nzela na bino boye te na nzela ekomani pa leka te siko pourquoi bino bolingi bodiembela mwana bato boye nzela papa badilu pa ya te bolingi bolata mwana bato lokola kazaka boye ndenge nini Davina oza na succès makasi otiki baona défaut boye moto aza makambo te bovandeli presque 1 mois oza na bafilme na bino neti biso boye toza na couple croisé na biso boye nga natika couple croisé mpona kovandela komba Davina jamais na kozala promotion ya film na biso bino bozala film na bino kuna boza botiki film na bino ata analyse ya film na bino moke bosali te kaka ntongo mpo kwa Davina
D'abord, que Davina a 5 kilos. Vraiment. Davina, tu pèses, tu sais. Oh, Davina, on t'a dit si là, ça zozo, t'as l'échec, il t'a. Ok, ça l'échec, hein. Et bon, moi, on a makambo. Ah, makambo. Pour vous, ça qui a makambo, makasi. Yo, ah, makasi, ce makasi, va vendre Davina pour nous. Ok. Si vous comme le niveau, est-ce que vous avez ata si là, obi, vous avez bana ma bébé, valeur à si là, pas les bino boy barangote o. Oh, bah yebi valeur à si là té. T'as la seule baby valeur à si là, bah qu'on se mesurer si là Davina té. Ok. Bah on va besoin mesurer si là na Davina té, bah on mesurer des Davina pour tout le monde. Michou anniversaire de Presley. Ok. Oh. Michou anniversaire, tiens tout nos Michou à partir de l'élo. Pour le voir mingi té, anniversaire à Presley et à Michou. Voilà. Pour agitation Michou jouer à l'angle Davina té. Ok. T'as devenu dans le bana ada. On dit solo. On dit comme c'est moi c'est mon bel père. Ah forcer pour tout té. On fait ça pour ça. Si. Un bon actrice à Zara ou acteur a incarné ba rôle nyonso. Davina. Osa lokwa muto osa na Hollywood. O lokwa ba film ya ba turc. Au total ka ya ba indien te. Ba indien zo lokwa ba Michou. Lokuta. OK. Osa lokwa ba turc Davina. Surtout même plus loin to komona lokwa osa lokwa ba nani ba Beyoncé. OK. Davina bo pesa posa. Est-ce que si la ba tableau na si la vendre pesa ba tout goût. Ka ya oswana. Na ko ganga. Na yebisi bino ngana na sabo na sala kama sekite ka miniature. Yo so boya miniature. Aussi le temps ngana ba changa la miniature. Ya. Tala yobi goût na okate si ba chenga la miniature. Ngana ko ka posa na ko ka guso wa lobelanga. Soit Davina vendre na scène, azo pesa mutelengi. Otani non Davina oumela bravo Davina. Otika ko sala comparaison Davina. Ya bola. Oya kana na TV salité ya bola. Obi ngaso na mwasi lokola yo. Ya bola mena ya kana TV te pa. Ote ya loba kaza naturel. Et pas mélanie, naturel la salité bon, biso to naturel. Voilà, oui, to naturel, to tcheko tata pour l'été. À part moi rouge à l'occulteur to na mbebe. Voilà. Ya gola ayata mukon parce que ya gola ça la ba kitoko koya nango au secours on a ti noir aussi foulard ya orange o mamiki na mutu donc to nini oh OK les matchs non so comprendre renaissance on a ti yo na kuna on a ti zali papa on a ti na makolo chaîne fili papa salité bon ya gola ça la propre on a TV pour finir Marie-Jeanne on a TV pour finir Marina là-bas on zata na cheville na bango te ata bana bango bazo bokola baleki na bango ba lokola yo te na lobiso akuta na Marie-Jeanne obeta ndenga beta ki na matanga cheko abosa ni Marie-Jeanne ndenga bwaka na kauka na matanga ba cheko biso ba témoin vraiment ngana témoin a changer maloba ta lobi ya beta ki Marie-Jeanne ya ba video eza si ba video eza ni bona lukango oh obosa na matanga cheko ne Marie-Jeanne na tombola bwa ko libanda oyo ozonga na porte na kokende te Marie-Jeanne alobi okota wate akota pété azwa vertige akomi okesa bemiso 1500 alobi obeta Marie-Jeanne yo ya gola yo maso beti Marie-Jeanne yo gola na kocha kuna bitumbala nani yango kana Presley ta ba liberfaire na bino ba Presley ba junior vraiment parce que Marie-Jeanne aza Marie-Jeanne aza cher yo za lofo OK yo ya golo za lofo na ba joueur parce que Marie-Jeanne aza Cristiano yo ponika lofo asila akoma pe munene moko asila OK siko Marie-Jeanne aza Cristiano joueur à cher akoko tika so abikela longo na bapo eza Baptiste aza na bela eza lokola ba championnat batamboko bakela bete na États-Unis Marie-Jeanne nani ya gola
otaka ba marina la bana la Sonia moi ça kati suka lati sexo te maka kitoko gu yo ya gola yo kata suki totala yo obima lokola mwana ndeke basopeli mai azo titi la aluka mama bombe na sama papu wana nani ya gola okay mais okovanda na TV po finga batu ovanda na TV po finga batu on va la TV pour vraiment finir battu. Ah ouais? Moi, ça pour se rendre compte que est na zaboye, il faut na bongama. OK. Ozomona. Ya golo sara na suka en tout cas Gisèle faut sunga ya gola. Les sunga ya gola. Aya na salon na kauka awa pa Gisèle bomso mutu. Ya golo za salité. Ya solo ya. Oza mutu salité ya gola. Moi si ba moi si na suki. Ya gola yo na yebite mo oza na TV oza na atanga sportif na beti basket ya mona koi na gende na dojo mais na sala talon na boaka mi pe na bimi mwasi ya gola yo ka mobali okay yango ba buka linu wana bazala na raison mais keba marija na komeliso minu tu okay ba komeliso mami tala moi ça ça na ndoki te asa nango Maman so ya TV no salité ya la route swali peka mama ba kape abe ona ba kamaso mama kape abenga kape abe oyo nano tsheli biso awa okay oyo tsheli biso nani o tsheli biso to koyeba position to tsheli biso mama papa to papa mama voilà position zo yeba te ozo kota akota anokota teka ndeni pa ba kape ba tuto to balali eka yelo kwa nyao okay akota kwa nyao akoti 4 neti ba okata teka 4 teka famima okay neti ba kata mwana batu na limete wana neti ba sale mabe wana pona nini po plateau abatu ba pengana mapa mama kape atala nga bite mwana nga comme ça plateau na nga hotel okay silama ya gola bino nyonso tu wana bo silamaka na kombo belle vie surtout moi c'est Fifi akenda auyate auyate bo silama voilà yekuta sengenga de pardon abenga kyo abenga ya sengenga de pardon ebise ke soko ye yeba nakoya okay mona cercle ya papa nyongo omoni liso azongi te yasila omoni susa ye asila alors boya liso ok merci beaucoup to komi vraiment na suka émission na biso bien kazanga mot de la fin na opona émission lelo bambote na des personnes mot de la fin na ngai vraiment batu ba retenir boye ah ouais na mot de la fin na nga batu bo retenir boye Davina leki sila banda awa ti Europe na makolo ok aleki sila banda lelo autant sila banda ko jouer Davina zala te mais Davina ye ko jouer lelo bokomi ko se mesurer Davina na sila mais boza maboma batu bo retenir Davina za cher Davina za lokola moto abeta bale abeti na Real Madrid amoni abisava na Real esili ekoki nango na ye nanga na Bel Air télévision Bel Air télévision eza lokola championnat ba ba américain obeta en États-Unis oba Messi ba ke na obeta ya mbongo kaka batikela bino ba tata Raphaël ba 20 mai bobongi nango kaka te bokomona na sud Davina ti na Amérique na Bela voilà. En tout cas, merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Motema bata mama nasi. Merci beaucoup na mauvais propre Tito da Costa. Merci na Dongo Lesa. Merci na Odette Lesa. Merci na Niki Lesa. Merci na Mifi Lesa motema ya papi. Merci na Iran Kialuta motema Richard Nadi Kialuta. Jocely Kialuta Karine Zanga. Merci na Patricia Branco. Un grand merci à Dajo Lubanza de Mère Agence. Turquie Luanda et Turquie Paris et Paya Rose Mengiazakuna. Un grand merci à Papa Alengui. Papa Godard Eliko. Un grand merci à la maman chérie à moi aussi, Mamita Dina. Merci beaucoup na maman Nabiso Sakina, maman Nabiso José Lusadisu, maman Ewin, maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu.
maman Gina Mabiala, maman Nabiso, maman oui, maman Germaine. Mais maman Germaine Bidi et famille Bota Mobimba vraiment tolinga kabino mingi le roi célèbre Christian Ngoma yango wana ibatu nyonso tout ce bo c'était na image kitoko bo c'est grâce à Enoch papa na Victor et à moi na Sarah yo le kawapi yo. Voilà, merci beaucoup. To comme vraiment na souk émission na biso, to consommer vraiment film na biso, mariage croisé au maman Bellevue Achela qui biso pas de distraction famille Bota. To bi ke ba mema biso na distraction trop mais biso focus na ba film na biso couple croisé. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCJ la maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris, maman Gina Mabiala je te salue aussi. Jeanne Mbosso na kati ya France, maman Germaine, Blandine Panjou, en tout cas ba maman ya famille Bota Mobimba, maman Gina Mabiala, la maman chérie à moi, c'est en tout cas bambote na bino ebele, bo liker, bo partager vidéo, bo commenter, ba commentaire na bino na pesa la biso bien, poto améliorer ko ça la bino musala kitoko. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.